chaîne de la diaspora congolaise. Bana mboka balanda ide TV esengo ezali ngai lokola na simbi micro yo pona kopesa bino basango ya mboka Congo na ndenge ezali kolekana boyebi lelo tozali bongo na mikolo misatu mercredi le 14 décembre 2016 tozwami awa na centre diocésain ya Senko bipa nini misala ya dialogue ezali bongo kolekana na yango toye lelo awa ide TV pona kopesa la bino yango boyeba lolenge nini makambu ezali bongo kotambola awa boyebi bien que rassemblement majorité présidentielle pe bande kwa société civile malgré que ba ouais MLC bango ba boyi na ebandeli bazaki na moi lisolo mais na minute ba se retrait ça fait déjà 2 jours ba lingi koyate na kati na lisolo ngo to ebité ba raison na bango ce qui ezali nini mais kasi boye baba oyo bazali ko sangana awa ba travaux bongo ezali kokoba to ebité bazali kokoba na misala na bango na yango to yi awa pona hotel sabino yango ya yambobo landana nous déclaration oyo abe chole auti bongo kosala liboso ya bapandisango alobi na oyo etalisi bongo déroulement ya dialogue oyo et puis bokolanda pe ba intervenant to ba participant ya dialogue ndenge boyebi ba politicien moko na moko ba leki ba peseli selon commission na bango ndenge ezali bongo kotambola balobi batalisi biso ete bazali kaka na kati na lisolo to landa bongo to conclure na sima. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Négociation politique directe, communiqué de presse de la Senko numéro 2 2016. Suspendu le vendredi 2 décembre 2016 pour une urgence pastorale, les assises sur les échanges directs entre les délégués des partis politiques et ceux de la société civile signataires de l'accord politique issus du dialogue national d'une part, et ceux des partis politiques et de la société civile non signataires de cet accord d'autre part, ont repris ce mardi 13 décembre 2016 au centre interdiocésain. Tous les participants ont quasiment répondu au rendez-vous, hormis les délégués du Front pour le respect de la Constitution. La presse, dans sa diversité, est venue nombreuse pour couvrir les activités de la journée. Les travaux ont porté essentiellement sur 6 points. 1. Le rappel des acquis lors des travaux précédents, notamment la validation partielle des mandats des délégués, l'adoption de la feuille de route et du code de bonne conduite, mise sur pied d'une cellule de communication, création d'une tribune de communication à la RTNC qui se tiendra après le journal télévisé de 20h. 2. La validation définitive des mandats des délégués qui se présentent de la manière suivante. Primo, délégués signataires de l'accord politique, 16, dont 6 de la majorité présidentielle, 6 de l'opposition politique, 1 de l'opposition républicaine et 3 de la société civile. Secondo, délégués non signataires de l'accord politique, 16, dont 11 du Rassemblement, 3 du Front pour le respect de la Constitution et 2 de la société civile. 3. Communication. La presse sera tenue à l'écart pendant les travaux, mais prendra des images au début des travaux en plénière comme en commission. Un point de presse sera organisé chaque jour à la fin des travaux. 4. La répartition des délégués en 3 commissions. Primo, gouvernance des institutions. Secondo, processus électoral. Tertio, mesures de décrispation politique. 5. Les travaux en commission. En dépit du retard pris pendant la journée, les travaux ont effectivement démarré dans la soirée. 6. Les experts. Il a été convenu que les experts ne participeront pas aux travaux, mais qu'ils interviendront s'il en est besoin pour éclairer des points précis. C'est le cas de la CENI qui interviendra dans le cadre du processus électoral. Au terme de cette journée, il faut noter la volonté des uns et des autres de poursuivre les travaux et de parvenir au large consensus en vue d'une sortie pacifique de la crise sociopolitique
et de l'organisation des élections dans un meilleur délai. Pour la SENCO, l'abbé Donatien Cholle, premier secrétaire général adjoint. Pour les délégués signataires de l'accord politique, son Excellence M. Lambert Mende. Et pour les délégués non signataires de l'accord politique, M. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Tozali, tokena pose de zozonga isus. Est-ce que jusqu'à là, l'évolution est allée dans ma solon, on est besoin de la position de Tozana, to télémine au cas le 19. To télémine la situation et à institution présidente de la République. Donc depuis Tozali, Tozana, on a un débat. Bon, les travaux ont évolué Kitoko. Les travaux ont évolué Kitoko. En ce qui concerne l'étape, il y a interprétation de la Constitution. Topesi Baninga 4 points. Point ya liboso ezali ko respecter intangibilité ya pacte républicain auto signaka na San City na constitution oyo yango ebota. Point ya mibale tolobeli makambo ya ko meka te ko réviser constitution na biso surtout na article nango verrouillé. Et puis point ya misatu tolobeli pe makambo ya mandat Oyo ya Ndeko Kabila et Kosila le 19 décembre. Donc ce qui mandat na e sili et sengeli ke ya kende. Et quatrièmement, to lobeli makamba droit de l'homme ko respecter droit ya citoyen congolais, makambo ya ko kanga ba opposant na biloko mususu mais je crois que na 4 points wana topesi baninga ngambo bon babi mais bozui 4 points wana pa nini bochaki biso na tante nde topesi bango document to banzi keller tozozonga ba pesa biso position na bango quant au respect de la constitution mais pour na biso ezali 4 points au départ ya Kabila tentative ya ko réviser constitution na biso ezala na mitu na bangote après le 19 décembre. Mais comme yo lobi bo maintenir à 4 points na bino c'est wana eza imposition parce que na mitu ezali solo bozo beta. Mais tolobi que tozali kopesa conception na biso quant au respect de la constitution. Bolingi to changer ngo to pesa respect à constitution le binini. To ko changer ngo même que ça soit de leur côté ou de notre côté, conception les amoko. Mais alinde ba interprétation liée na mauvaise foi na ba intérêt personnel, c'est pourquoi on diverge. Bon, ma soeur les bien na Roloba, au bandi, to continuer. Biso ngana za na commission ya processus électoral. Donc les lots to bandi na Tongo batu ya Seni, batu ni biso situation zande nini biso peto la salle justement exposé général comment est-ce que les choses se présentent. L'après-midi il y a deux groupes politiques majorité na biso bato rassemblement pour tous avoir décision élection ça marquant des nini calendrier kozala ngwana. Mais ma solo penze bandika lelo je crois que c'est trop tôt pour tout ceux qui kende nini biso le quoi boyobaki na côté rassemblement tolingi élection ça en 2017 donc il faut tout le cas tous accord na sujet wana évolution misala na commission na bino. Alors la commission na biso oyo ba bengi commission processus électoral to zongeli misala leo na Tongo na 9h30 et l'équipe malamu ba bengi saki seni et ya ko yebisa biso makambo yo bango baza ko sala makambo ya enrôlement to zali wapi ba commander ba kit boni c'est comme na mboka oyo ba uti ko sala na nord ou bangi ba sali combien et l'équipe ndenge nini pourquoi ba pesi délai oyo bango ba pesi ya molai wana to yoki seni to poser bango ba question sikoyo bango bakei babimi biso tokozonga na après-midi sikoyo pona kozwa ba option politique donc bato bazalaki na cité ya OUA na biso bato ya rassemblement biso tokopesa ba option na biso toza na calendrier to sali pona biso élection présidentielle il faut ça les mana élection législative nationale. On ne peut pas combiner 3 élections mais il faut ça les mana na septembre 2017. Donc si ko toko zonga na après-midi to solo là pour to yokana to zoa solution. Est-ce qu'il est possible na lobby na 2017? Pour na biso ezali possible parce que nas to yokani
na seni ke ba enrôlement nyonso fo sila na avril 2017. Ce qui enrôlement est d'après les spécialistes, vous en avez besoin qu'il y a 115 jours pour passer la première élection. Donc ce qui est en avril 2017, c'est qu'en septembre, nous pouvons facilement faire l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. C'est que tout le période, mais à la période de la transition. Vous allez gérer ça, c'est notre commission qui gère, qui discute. C'est la première commission qui travaille sur ce que nous avons appelé Bisoto Bengi régime spécial. Ok? Non, commission na biso na koloba na kanisi na di président Jean Lycée Boussa contredire ngaité na monique nzambe vraiment azako sala. Parce que il a sepela ki mingi peut to yokana ki malam mona Jean Lycée parce que biso mi balé nous a délégué ya opposition politique aux agents de dialogue na kati ya masolo au etali processus électoral pe bana mboka nyonso ba yeba tout ça la confusion té tout ça la crise na mboka parce que mapono mesalamité boité donc commission a munena wezali commission ya processus électoral ya to ba kingana Jean Lycée tout ça kuna na kati puisque biso to ndaki masolo banda cité ya Union africaine ezali intransigeance ya mwana mboka Jean Lycée Boussa nangai de Saraki Tolongwe na le 25 novembre 2018 titoué kosuka le 29 avril 2018 lokuta mabe Jean Lycée banda ko boya même le 29 avril 2018 to vandi tobino total la place ni to ko longola su mwanda mwa mikolo poto tikala na le 31 décembre 2017. Mais totali, tokanga mibiso moko tobi bon écoutez, tous les leaders toko s'assumer devant le peuple na biso. Mais l'autre banda o sepela mingi tokutana biso nyonso na boba ki libanda. Jean Lycée bisanga président pourquoi ko senga suspension ba séance té baningo mususu opposition ya rassemblement baya kokutana na biso wa na cité Union africaine totia makanisi place moko pour Congo na biso ekende liboso. Vous avez rappelé 4 jours, tous là qui va yakate. Bon, vaut mieux tard que jamais. Bon, le lot bazan abiso awa ba poser ba question nyonso. Toloba ki na mango bomba mabe. Président Aseni bofinga ke mikolo nyonso ye oyo. Azo sala siko exposé bino moko na mayele na bino puisque biso peto zaka na face à face. Bo landa moko ya koloba étape par étape. Place à Kosi Bolobitete a Watoko Longole Loko. A bandi Tisuka va poser Mituno Bele Sambo. A PCP et Yano. A Tuni Bango, est-ce que Mituna Moussou Ezali, Balobi Ezalité. Est-ce que Mituno non a Pesibino et Bongi Nabino Abisava. Bino Seni Boko Kende, Botika Sikobiso après-midi, Biso Nabiso, entre politiciens pour Totande Nini, Tokosi Salikambongo. Mais eloko zoka biso biso to banda ko kanisa po nzembo banda ko yoka mingi zaki non ba expert international il faut baya pour na compte rassemblement baya ko salisa ko la kisaki calendrier na biso za mabe banda to bari tozo senga bango boya na ba expert international biso tozo banga bango te biso na bango face à face ngape na international na kene gabote ba bengi senga na Gabon Jean Lycée kene Madagascar donc tozali ba bengi sa biso pe ba mayele na biso. Donc, Ezali, nul n'est prophète chez soi. Tolobi ba international ba ya tondom banana bango puisque peuple ndé fois gagné. To suki siboy tolobi toza na masolo l'après-midi ngam na zwaki maloba na lobi na baninga nyonso ezala ngai na Jean Lycée. Ezala Shadari na ministre Kabwelulu na honorable Kouyendondo ezala Martin Fayulu ezala Christopher Ngoyi Molisho puisque ba miso ba ki expert hein Matungulu ba François Mamba ba ki expert donc ba vanda ki sima baninga kuna mais tolobi tango tokozonga na après-midi ezali likambo ya kobundate totala ka la direction à peuple biso bato tokene na cité ya Union africaine so baninga woti di banda ba na makanisi ya malamu techniquement possible et politiquement acceptable toko modifier calendrier so balingi tokitisa basanza tokokitisa mais il faut to yeba est-ce que ndenge tokitisi boye ezali ka pona ko sepelisa peuple ou bien ko salema boye ko ya ko senga dialogue mususu ya mibale te
biso tout on demi principe voilà l'après-midi donc toko solo là d'abord tanto banayi masolo lobi na monaki mwana mboka jali ici a tombokaki makasi fayulu atomboki eza secrétaire biso bakongoli toandeko mais lelo namoni bayambani donc esili donc kotomboka esili tokomi sikoyo mitema ekomi calme sikoyo nde mutu ifo esala bongo olobi boye kokanisa te ke biso tozali contre le rassemblement biso toza bato ya opposition avant tout mais tokondima te mosala biso tosalaki ya accord ya le 18 octobre baconsidère lokola papier ya kotia na poubelle te lokola bato nyonso asi bandimi ke yango nde document de base yango nde ya référence wana tokosolola mais okoloba te eloko tosali tolaleli yango basanza boya kaka boyo bino oyo ya biso tosaki butu yango oyo eremplace ya bino te tolobi ya bino boya nango etango natali yango lobi nalakisaki yango na presse te ya bango namoni ke annonce ya baresultat ezali na le 18 février 2018 oyo ya biso ezali le 29 avril 2018 donc différence kaka ya 2 mois eboma kongo ya solo 2 mois bondimi bato bakufa mpona 2 mois sikoyo tokolance message nde na président Kabila awa tozosolola awa ayebisa mpe bato ya majorité basala baconcession na makambo oyo peuple azolinga mona clair basala concession et puis tokende liboso boye te kongo nakanisi oyo ezali rendez-vous monene nzambe akosalisa biso tokende liboso. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. balandi ya EDTV na bandi ete botoni sa mibongo na esengo na mitema na bino po ete bozwi bozali kozela bozwi bobandaki koluka boye babongo ndenge misale ezali kolekana awa na centre diocésain ya Semko bomoni ndenge abe apeseli bongo déclaration wana bolandi pe ba homme politique ndenge bapeseli boyoki Jean-Marc ndenge alobi boyoki ndeko Fayulu ndenge alobi boyoki bongo ndeko Kamere na muninga na Embusa ndenge mikolo bazali kokangama bazaba ninga pena ya solo boyoki pe na ndenge bango pe bapeseli kasi na yango bozala branché kaka na EDTV pona kolanda bongo basango oyamboka Congo. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.